pays. Troisième étape, Matthieu. Mama Matthieu tokobandela na likambo tutangi na derwa. Koyeba mutu aza importance liboso na yo ezaka malamu esovaka. Na vie soko zoyeba te mutu okopesa charge, mutu okofe charge, mutu wana oza neti ndambu, oza kokoka te. Mais yo mutu esengeli kozala na mutu ntango oza na problème, problème oyo ete nakoloba ngo na boye ete pe foko kozalaka mponi nzambe alakisi bino kapasite ya mutu. Soki nzambe alakisi bino kapasite ya mutu bino nde edaka po boyebaka ntango komona problème nini esengeli na sa. Awa chapitre otangi le meme derwa kuna nazobandi bato na bayebaki ke prophète atelemi awa aza capable kosala likambo mpe esali. Mutu atelemi aza capable kosala likambo mpe esali nini eza bayebaki kapasite na ye mpe bapesaki respect, bayebaki bapesaki ye mpe alingaki bango mpe bazali nini alingaki okoyeba kapasite ya mutu. Mais soki olingi ete eloko okokisa makati na yo ozomona me olingi ete ozoyoka me olingi ete oza jusque mpe na problème na mutu aope lisusu. Mais tali kolokopesa rapport, tali kolokopesa problème na yo, tali ni kolokopesa problème na bango bazaki si bamoni ke mabele ezokota te, bamoni ke basi ekoti mai ekangi mai eza crise ekoti na kati ya bomoi na yo, na kati ya ndako na yo okauki ozosala ezotourne te, ezosala ezosimba te, okende ezosimba te, okende jusque na zamba mbula compliqué. Balowaki todo osenga na nzambe tiko lopesa rapport na prophète après savoir taba komo na prophète réponse à prophète. Alléluia. Elisa lobi bombe mnangai ndambo ya Mungu na sani moko sika Bana katikati bata Jericho balobi na Elise mokonzi yo moko moni vina biso ezali malamu pona kovanda kasi mana yango ezali mabe pe mabele na biso vile na biso ezali ya malamu ndako tozopanda ezali malamu nzambe opesi na bana nazomona ezali malamu opesi na bana kasi okauki na bana bapebele totangisi bana ozotalaka via bana oyebi te nini osala kati na ntango sotali bana ozolela yo moko dépense osala na bana souffrance yango na bana eloko moto ezoproduire vile na biso ezali malamu kasi tozangi eloko lea. Elisa lobi bombe mnangai ndambo ya Mungu anasani moko sika songela place okandeli bata Jericho balobi na Elise mokonzi yo moko moni vina biso ezali malamu mpona kovanda kasi mai na yango ezali mabe mpe mabele na biso ebotaka te. Elisa lobi bombe mnangai ndambo ya Mungu anasani moko sika bongo bamemlie yango. Elise akiti na esika mai limaka na mabele abwaki Mungu na esika yango epe alobi yawe alobi boye mai oyo nakomisi yango kitoko ekoyela bato lisusu liwa te mpe mabele ekobotaka malamu. Alléluia. Amen. Bango moko basengaki bango moko batelemaki na problème na bango Elise te akenda kuta bango bango bakenda kuta prophète po bayebaki apasi ya prophète fose susaka na fina yo fose susaka likambo osala mokasala kopasi wete kosenga wete oloba prophète eza na likambo uti epa na yo na likambo bayebi so ezaka différent. Soki likambo azoyebi soko oyebisa ekopesa mingi te me soki wuti na yo moko soki wuti epa na yo moko ndenge mu jusqu'au place prophète place asali ni aninga mabele ezoproduire te nzamba ezoproduire te mai mpe komi na problème jusqu'au mai komi na problème ezokoma babi Elise atali bango popesa bango akendaki na source ya mai
bénir. Dans ma bénir, moi, je quitte le dit, mais je dis, ma bénir, que je suis bota, ma épée, que je suis sur ma canisacté. Sur ma canisacté, ce que je pense. Parce que je suis sur la manière de faire ça. Problème là, il dit de se faire. Est-ce que dans mon cancer, il doit se faire. Dans mon cancer, il doit se faire. Qu'est-ce que c'est? Mais quel est le global de Cameroun pour te pour? Parce que dans mon social, je peux faire tout le monde dans mon global de Cameroun. Il y a Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 1, Bartoli 11, verset 9. Oh, Bartoli 11, verset 9. Bartoli, donc Proverbe 11, verset 9, tout à l'heure, Yesu. Moto oyo awanga na kanzambe akoko bebisa moninga na ye na maloba na ye kasi bato bosembo bakoko bika po bayebi makambo malamu. Amen. Muntu awanga na kanzambe, muntu alingi nzambe te, muntu oyo aboko bimana mabe azaka na poso kosalaka mabe, muntu ndenge wana awanga na kanzambe. Soko ke pale critique makambo za kasanse vese oyembo kwa kubongwa yembo kwa kubongwa ideni ne akopesa ya pesa mla akwetu befe azukite su parce que kuna fanya kwana ori yembo kwa bora mukati na ye me yende kwa pesa charge na yoyo mkola taya ngona Chando fuka masenga, nega senga na nzambe. Meba sala nzambe ozo modo. Sala pasa kusala nzambe ozo beta chande. Sabe senga. Mungu ala chandi. Tian wida. Libo shwa pembela mai. Probleme ne place wa batu basako bikila wana. Me probleme ne sala kitia bikila na libuda mai. Hope abikila kote mususu. Ela kote. Aho mali kompleta osali. Na sali tiantua zakati sika ilo kuwa susu. Isati. Batu baso buata na muto buaga zate. Batu baso bika kana zo bika te. Ele kuneza kabiki na kati sika. Kome bino. O kama plaso kama kana do bika na sika. O tuli nzambe ke probleme rezali. Probleme rezali. Mon frère, passe ça no se ça de passer. Yala kabano ne paso vivre contre libota na yo. Kuna kosunga sima. Kuna pensando kwa bisa na sidera ki pakoko na yo. Shoto ni koto sabo da pomme na zake yote promesa laki na pakoko. Prophétie eza ba eza prophétie mukuse. Agora bisa lelo ko fa accident. Agora bisa lelo ko ba kende ko desa prophétie. Mais ça na ba prophète ba la prophétie a mulai. Agoye pesa source problème na za yote me descenda na yo. Koko le bino kombo enteli yende adekala ki maluba. Koko le bino kombo enteli yende aloba ki. Koko le bino libotre banvia ke koloba ki makamba bena kati di kota na yo. Mon frère, tamu ko sebra ka tendeko no njambo kusala ni yeba no koso njambo. Njambo kusala esko tuliko. Esa ba mususu e bale no simateme e ke lobe ko pete njambe. Faut que ça c'est ko kene na bikende so bono be ko fa su meto ne so c'était ne si mate pour ça agora bela ko aba kene ko tuna ba comprar que passa essa cate ko ba comprar que filho do fande essa suna no ko de e ma bere so bono ma ko ba tele maki so ko kan se passo da ni yo ko Abia mutu akanisaka basi na ye. Tangu akenda kutafuta toki nzambe libere bango pe apesika nzambe merci. Bato bazalika pano bakutyo basamle benitsosui. Bato ako pesa nzambe merci za passe. Nous avons une chance quand on met la galati. Il est de la mais on nzambe ume saka bato passe. O tuna. O comprendre que nzambe ta kufungula yo. Quand tu as confondé, on va dire que c'est merci. Amen. Comment est-ce que c'est comme ça? Donc, comme les gamins qui ont compris dans le jambe, place où tu as besoin de comprendre. Mon collègue comprend que nous spécialisés ni. Daniel comprend pas. Daniel comprend pas.
Ko sepela kateke ngana za awa ifara kasina. Ko sepela tuna afianza. Soko tuna tule simite yendo kutuna profeti. Papa ngafina ngateza. Ngafina komplike ndete nina sana. Maoko kwa kotia ayete mama. Oya kafanda kwa. Ligoma combien? Dans 3 ans. Allez un jour à paniquer l'église. Mamoni. Depuis qu'on descend, mais la 4 est de 4, pas beaucoup, c'est un moment où il y a 4. Mais moi, pas monter. Ce qui ailleurs, quand la place, c'est un professeur pour la vie. Je ne dois pas dire, la place, on a un pas un professeur pour la vie. Mais pour les accords, c'est une musique. Mais tant que les gars comme Mandopara, comme Yaka, Mabika, Bébika. Nini ezomarchete, nini ezosimbate, nini ezomarchete, nini ezosimbate. Question qui n'a rien à